je vois la doctrine de Maman Olang prêchée dans cette nation, quand je vois toutes les bêtises de Kankenza, de Mukuna, de l'homme de Liseke, oyo asimbisaka bato service ya veste na ye na $20 Neema Sikatenda, ame ya Papa Olang epemaka na kimia te. Yo moni affiche oyo etamboli na page officielle ya Rachel Olang te? Hommage, célébration, venez nombrer à l'occasion ya mort ya serviteur de Dieu Papa Olang, batie yango célébration et yano. Et déranger yo. Eza hommage. Yo ka mama, akufi nanu na masumu na ba problème a causer baka lelo bane belo baza ba shege bakoma ko benga bango bana wera. Soki baza na balabala c'est à cause ya ba poison ya matea o Papa Olang atei. Ba famille bane bele lelo tong bazolela makila wana bana o bakufi basali bango mabe na mutu ya Papa Olang. Ale mutu wana siko olo banini am na epe manakimia et puis ba rendre hommage avant to ya terre à terre ko expliquer hommage tolo belamuke sur la mort. Un vrai serviteur de Dieu soki akufi imeni et silipo na ye avana banda ko tumba pona nuna tumbite toye ko pamela lelo bino babisimbi nyoso bolimbisa ngai parce que ba obo ko kende boza babisimbi mais ba disciple ya Yesu Masia après cette émission ndenge na expliquer que la seule personne au mort na ye eza na impact et c'est tous ces souvenirs na yango, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Siko tango bache na fiche wana célébration et yano. Bache wana keno hommage à Papa Olang. Droit d'entrée wana $10, billet mususu ya VIP $20. Bache yango na parking na bango kaka. Ceux qui balouaga ta parking ya Grand Hotel, peut-être to krolo bakeno ba futa mbongo ya location. Siko yo lupangu ya bango moko ba botola ceux qui pe ndenge nini 16e rue espace ya munene. Place balona kindoki na bango na kati wana pona kokangaka ba vie ya batu, kopanzaka ba couple ba foyer, ba relation ya batu. Bache concert wana babengi soki romi muto a uti États-Unis wana abeta na $10 $20. Siko na Bible tomoni yango wapi et puis tokoti na page ya Rachel malheureusement ba aveugle bisimbi spirituel le 9 juin okende te parce que bino boza komona yango kaka à la manière des hommes na kibomoto. Sur le plan spirituel, il y aura des sacrifices au ekosalama. Sur le plan spirituel, il y aura des gens au bakozala envoûtés, au bavi ya batu ekokangama bakokende musika ya Yesu Masia. Bokende na célébration wana te parce que na Bible eza na fondement mon côté. Il y a pas la différence na bandoki oyo bakendaka ko vénérer Kimbang tombe na ina kata kamba jeté là soi-disant kora papeza la ratilelo lis moko etalaka. Ça c'est la sorcellerie. Baza ko sala musala moko ya mabende moko na régime ya Kabila oyo baza na posa peuple congolais a souffrir ndenge moko na ba faux pasteur. Voilà pourquoi vous allez répondre un jour à la population, à la manière des hommes et devant Dieu par rapport à l'évangile. Il y a un fondement au niveau renversé. Bino nyonso soki to moni bino na limete 16e rue na ba gege to ko conclure poto yebi yango que vous êtes tous les oiseaux de même plumage parce que baza ko fente ya ouais to yeko kumba melayo Jésus me suffit. Mais tant que bêtise ma personne ne peut appeler Rachel Olang pour n'envoyer bisaye que non, ma sœur sait que tu es en train de faire et sa conformité. Mouto azotom di sabatab di misarabon magorodo ayebi ke mwana nae a commencé à pasteur le 30 août l'année passée. Didier Mayemba bakenda kosala ba bêtise ba pique-nique en Christ na Rachel Olang. Soki mutomboka lombo azalaki un vrai serviteur de Dieu. Alingaki a communiqué vision pa ya mwana na ye Mayemba pa alingaki a partager na Olang mais okomona bango nyonso na bazo ya ko ndire baza ko défendre kombo ya Yesu manzoka ne baza ko travailler na ténèbres ndetezelo ko papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata donc par raison ezali ebele
baraison ezali ebele loyembo kitoko ya ndeko na biso dedembi banzambe nyonso mboka ebelemi ya kokumisa nkolo po ete baraison ezali ebele botuni bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes ndeko lingami raison na yo ezalaka nini ya kokumisa nkolo masiya Mama soki bokolo. Batata ba mama bandiku. Nalandi sima sima. Natimbiri basekanya sekanya zali kaka timbela barbi awa toza. Zomuna oyo. Izali pana ukuma rukola mwasi simekoli. Mwiki bokolo. Yangoyo podo batokela ngo awa toza kibokolo mwasi simekoli li oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otia yango outiliser omoni a je suis forme stop ongana kalangao poitrine place soki ndenge nini te balobi vetu makambo o sentir ke otoza nzoto makasi nde nini na awa toza solution makambutu on va voir ça comme le quoi maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux le Supovita plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kopakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuma peni peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza moto esalakaki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mabili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awatoza Simekoli. ndeko mama tala ndenge okomala baproblème ebele okokaka lisusu kosepelisa mpe papa te koyoka soni te benga merve basolution mpo azali na bareponse nyonso ya mituna na yo merve basolution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso yo totisa bino na baproblème na foye na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve basolution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza afishe merve basolution batika yo Salut fidèles internautes, bienvenue à tous qui nous suivez de partout sur le www.elengia Congo, le meilleur site d'actualité pour le moment avec le DJ Souka, la mignonne de la presse, la maman des Preston. Je dis un grand merci à la grande équipe technique d'Elengia Congo. On va tenir toujours compagnie tout le temps. Merci à Mika Badjinde derrière la caméra. Merci à Tracy Mbelenga Pro, la main magique, le cerveau moteur. Zala toujours Melati Kala donc. Merci Naba Internaute, tout le monde, la première dame de Lausanne. Merci Kouyago Belisha, maman la Rijandi Louawa. Merci na Papi Mboukou, il y a Charlène Bossuila depuis Brésil. Pour aujourd'hui, je suis là toujours pour vous informer, pour vous satisfaire. Voilà pourquoi je reçois pour la énième fois le frère Fortune Mbala, à qui je dis bonjour, bonsoir frère Fortune. Bonsoir madame Glody Diasuka. Bonne santé. Oui, en tout cas, santé, ça va. Nzambazoba Telabiso, tout va bien. Voilà frère Fortune, tout le temps bamone babine de Ronabiso aye et il y a la vérité, l'homme de 4 vérités, l'homme de Boé Boé. Pour aujourd'hui, je vous annonce le sujet. Frère Fortune habité maman Glody. De l'autre vraiment to boy nabiso makambo, to nyoke la bango, to sangano sala boy. Pas de compromission. Pas de compromission, pardon. Là, c'est le sujet d'aujourd'hui. Frère Fortune, on peut expliquer biso dans le sujet wana. Pas de compromission. Pourquoi ça? Merci beaucoup, Maman Glody Diasuka. Je crois que même dans l'action publique, au Salaka, Bash ou ezalana simanabiso après kokoma vérité ou réalité dans l'église et dans un passage moro na lingara mingi to titrango wana, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres.
donc Bible eza koboyisa biso lycée bosangani. Donc to participer na ba makambo oyo ya mabe te. Voilà pourquoi le rôle à moi na Nzambe okoki kokweya na lisumu na erreur na péché moko. Aussitôt l'esprit t'interpelle, il faut mbala moko komemamaka na repentance. Mais via lisumu, topé participation vraiment tous les jours na kati ya lisumu et koki kozala mode de vie ya bana na Nzambe te. Pourquoi ndenge question na yo mama Glody? Pourquoi choix ya sujet oyo? Oui, choix ya sujet oyo yo tokomi na tango yo keno ba oyo baza po na Nzambe. Baleka na droite, ba oyo yo bazana bango na ngambu ya Kadian Pemba baleka na gauche, batika kombo na Yesu Masi ya kimia. Voilà pourquoi tolobi pas de compromission. Peu importe oyo bandeko bakoloba, parce que je suis sûr que ba propos nanga na retenir na émission oyo pona mingi na ko choquer bakobenga nga impoli, mais si c'est pour la gloire de Dieu ba oyo Nzambe bakoloba amen. Avant de continuer, permettre ngai na sala lecture ya passage moko oyo eza ko talisa na ngai na individualiser yango ke nakoki ko participer na compromission moko te. Et puis okomona ke passage oyo mwana na Nzambe nyonso akokomisa ngo ya ye oyo yo alingi Nzambe na ndenge ya busolo, et puis ayebi responsabilité na ye pour que aboya lisanga na makambo ya mabe. Ézéchiel chapitre 33 na bandi lecture na verset 1er. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes: Fils de l'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur: supposez que j'envoie la guerre contre un pays et que les gens de l'endroit prennent l'un de leurs pour le porter comme sentinelle. Lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer dans le pays, il sonne du corps, la trompette, pour donner l'alarme à la population, c'est-à-dire au peuple. Si alors quelqu'un attend la sonnerie du corps ou encore la trompette, pour bandeko mingi bazara na ba version lui segonga nazana français courant, mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera seul responsable de sa mort. Si l'ennemi survient et le tue, il a entendu la sonnerie du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Il est donc seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il sauvera sa vie. Verset 6. Mais si la sentinelle, donc si fortune voit venir l'ennemi, quand je parle, peut-être des ennemis de la vérité, de l'évangile pur, quand je vois la doctrine de Maman Olang prêchée dans cette nation, quand je vois toutes les bêtises de Kankenza, de Mukuna, de l'homme de Liseke, oyo asimbisaka batu service ya veste na ye na $20, Neema Sikatenda. On continue la lecture, maman, parce que les lots lobby pas de compromission. Mais si la sentinelle que je suis voit venir les ennemis, ngana tient au pluriel, parce qu'il faut actualiser bamakambo to loba, et ne sonne pas du corps, de sorte que le peuple, les Congolais, n'est pas averti. Si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par la suite de ses propres fautes. Mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Eh bien toi, fils de l'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part.
Voilà, là c'est la parole de Dieu. Nous disons aussi Amen. Ça dépend peu de frère à limbo là, tout bien na lingala à éclaircir, n'engé peut comprendre ango, ou linga peut faire comprendre bananzambe. Si ko frère Fortune avant to comment na éclaircissement oyo, na yo ki lo bio oza d'accord te yo Fortune tant ozo mona ma kambo yo baba sala nzambe msuba zo sala. O monte ke wana to zongi lisusu kaka, o yesusu kaka ko attaquer kaka. Monte ke makambo ya bango, pourquoi pas yo o mizongi sina opesima. Mais na romizong sa sima ndenge nini ba question na yo na ba sous question ko landa question na yo réponse Mama Glody eza na lecture autosali na Ézéchiel chapitre 33. Ngai oyo na recevoir na part ya Nzambe na salaki effort moko te ya kozwa grâce o lelo pona ko makoteya ya kondima Yesu Masia eza ngolu Nzamba pesi ngai. Paul plus quelque part à Zolobango que non, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Je pouvais aussi être parmi cette bande de faux prédicateurs dans cette nation. Qu'est-ce que moi je fais? Je ne suis pas spécial, je n'ai pas un diplôme en théologie pour être défenseur de la bonne nouvelle de l'évangile véritable en ces temps de la fin, où l'évangile pire, la bonne parole est commis rare. Mais Nzambe a éclairé ngai. Et qu'est-ce qui prouve que nyonso yo lobaka ezaka bien? Maman, nyonso o ngana lobaka na prouvaka yango na ba écriture. Et loko ko prouver que o ngana lobaka nazalaka conforme na maloba na Nzambe, bande ya ba voleur wana nyonso ba yaka jamais ko contredire ba propos nanga à la lumière ya ba verset biblique. Ba yaka na ba raisonnement na ba philosophie na bango. Totika na fo ya question na yo. Soki to lobi lelo pas de compromission ndenge lobi que non pourquoi bazo sala makamu na bango yo okipaka bango kaka. Ba yo ya rare juger car la Bible dit ne juger point. Bible lobi l'homme spirituel juge de tout. Dieu m'a établi sentinelle. Tout vrai chrétien, tout vrai ministre de Dieu, Nzambe azali ko établir ye comme sentinelle. Yango moni totangi awa ndenge Nzamba chaki Ézéchiel, soki ennemi épée na ye ezakoya, yo o sonner trompette te parole ou avertir peuple te ndenge toza ko sala lelo. Soki batuana bakufi na ku ya ennemi makila na bango ekozana na mutu na yo parce que yo omonaki o recevoir de ma part. Okay. Donc ndenge ezaboye kotala ba bêtise o ezo salama na 17e ri. Kotala ba bêtise oyo eza ko salama lelo yo na milieu évangélique na ba serviteur congolais ngai soki na kangi munoko eza lokola neti na ndimi compromission. Yango moni lelo to lobby pas de compromission. Maman Glody tozo que non, il n'a pas to kota vite na ba réalité. Tozo kota na ba réalité. O éclaircir penali loba. Tozo kota na ba réalité yango moni déjà na lingai déjà na me situer pour koye banga musala na osala conformément na maloba na Nzambe. Na Acte chapitre 20 ene na biso Paul asangisi ba ancien pendant que abande ressentir déjà départ na e komi proche apesi bango parole, conseil, à Ebisi Bango, prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux du Seigneur auquel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'église de Dieu qui s'accuse par son propre sang. Car ils s'élèveront après mon départ parmi vous, bafo, bakoya, bakokotisa, ba bêtise, ba maté amoko ya lokuta mais bino bo prendre garde. Yango nous appelle Paul Azoloba toujours que n'a posé fondement comme un sage architecte mutu na mutu à prendre garde na manière oyo azali ko bâtir. Maman Glody que Dieu te bénisse to kota siko na terrain ya ba réalité. Peuple de Dieu, ouvrez grandement vos oreilles. Tant que Zoloba pas de compromission, je suis venu ce soir ko Pamela avec force. Misala mabe nyonso ya mama olangi na ministère na ya combat spirituel parce que wana na lobina na première position toza ko pamela ba baptême nyonso ya lokuta
kobandana oyo ya lokuta eza ko influencer lelo monde évangélique oyo bandaka epai ya empereur Constantin Ier baptême ya kopwa mai na mutu oyo yo catholique na influence nango balingi ba faire croire biso que baptême ya solo ezande yangwana komona que tellement ba reçu ko bimisa un grand nombre na ba fondement biblique parce que tout est kolobango la fois passée baptême veut dire tout simplement baptiso plonger dans il faut mutu azala plonger mais bando kimususu oyo baboyi kolanda évangile ya Yesu batomboli Branham à la tête babengi bango ba branamiste olie babenga bango ba chrétien bazala identifier na Christ comment na Bible ba disciple ya Christ ba pesi baptême ba branamiste tala buzo baza ko sala ba ye na kati ya mai photo ya Branham na ange de lumière baptême ba salitiste balobi baptême na drapeau différence nini ezana ba mouvement ya scout ndenge ba pretaka ba serment na bango ba pasaka ba promesse na bango alors tozonga na mama na likambo oyo esali ke tobima avec force ya kobelela tosalaka na yo mama Glody émission na lobaka yango papa Olang azana kati ya enfer batu bafinga yo na sima nango za femme mariée mutu mususa bengi yo na poto wana Glody frère wano yambaki ponani na kokolo baba bêtise te bafinga yo ba audio wana ezali partout bafinga yo pona ba propos tenu na ngai frère Fortune que conformément na ba fruit auto moni na vie ya papa Olang azana enfer entre guillemets mundimi ya mama Olang afinga yo alobi frère wana salité wana akeba na ye biso solo to komana ba poto eza pona mama na papa Olang batu wana basala ebele pona biso lelo lokola ozana yo chrétien moko charnel animal bongisa lisu ba crédit na yo mama to ko enregistrer ba appel comme d'habitude voilà par là na ko ba pourquoi pas mutusi akufa na ye pe a son âme okokipe ko enterrer histoire omoni siko ba bilo ngwe pesa ngakanda pe na âme ya mutu wana ndenge nini bino bolobaka âme ya papa Olang pe makana kimia te tala mama âme ya papa Olang pe makana kimia te pourquoi azaki enterré na Kinshasa te Tony non to fungula moi eloko moko ya mukie sur la mort babiloko ezebele parce que jusque là nazoro flasher maintenant nous na tumbité na sonner trompette te parce que ba oya nzambe oyo balingaki bakende kozwa ba masasi ya butu ba envoûtement ba empoisonnement na bango sur le plan spirituel le 9 juin au nom de Jésus. Le 9 juin. Oui. Yo moni affiche yo etamboli na page officielle ya Rachel Olang te. Hommage, célébration, venez nombreux à l'occasion ya mort, ya serviteur de Dieu, Papa Olang, batiango célébration et yano. Et déranger yo. Eza hommage. Yo ka mama, akufi nanu na masumu, na ba problème a causé baka lelo bane belo baza ba shege ba komo benga bango bana wera. Soki baza na balabala c'est à cause ya ba poison ya matea o Papa Olang atei. Ba famille bane bele lelo tong bazolela makila wana bana o ba kufi basali bango mabe na mutu ya Papa Olang. Ale mutu wana siko olo banini am na yepe manakima et puis ba rendre hommage. Avant to ya terre à terre ko expliquer hommage to lobela muke sur la mort. La seule mort oyo ezali spécial pour na biso mama Glody ezali mort pe résurrection ya Jésus-Christ de Nazareth parce que yango nde mutu ezana impact pour quiconque tant ou accepter Christ œuvre ya croix et pécio lobiko parole et pécio pouvoir ya okoma mwana nzambe œuvre ya croix ezali source ya sali pona biso tozo lobela quelque chose sur la mort pour que to survoler pour déjà te expliquer ces jours de mort babiloko nyonso mama Glody Yesu aye akufeli biso nde na uti koloba liwa na ye pe diseko na ye epesi biso vie Christ toza ko commémorer ye na babiloko moko ezali biblique un peu significatif tant on a oloba ya liboso toye le rôle sainte seine o ye moko a recommander yango parce que salaki yango pe na ba disciple lobi
à tout moment que vous en occasion bosala yango en mémoire na ngai wana toza komona nzoto pe makila na Yesu oyoyo enyokwamaki pe esopanaki na ekulusu po na biso. Un vrai chrétien, il faut avivaka sainte scène selon tokolobelango mukolo mususu selon ba fondement biblique. Et puis deuxième image au biso tozali ko commémorer to ko se souvenir na mort ya Christ na ote ko expliquer c'est par le baptême. Tango oza plongé au bimi, c'est un acte significatif o eza ko laksake tondimi ko kufa pe ko sekwa na Yesu. Mais to sala na émission mususu sur ba Pâques je crois. Bien que bandeko na biso mususu intention na bango ko za la bonne mais toza ko telemela bango que aujourd'hui dans la nouvelle alliance il y a pas une date précise au bokoki ko ya Yesu akufi aseku parce que akufaki mbala moko aseku yangwana oromona soki toye na 1 Corinthiens chapitre 5 oye na verset 7 8 okiti kuna Paul azako expliquer biso que non to faire disparaître le vieux levain masumu. J'explique un peu sur la mort tozana on a Christ. Pona hommage bangba rendre papola. Ça la vérité biblique avant tout tumba pour que le peuple de Dieu a comprendre. Paul a tali sibiso on a verset 8 9 que célébrons donc la fête dans la vie de sanctification car Christ notre Pâques a été immolé. Donc ancienne alliance ezalaki juste image moko bané ko préfigurer parce que pas que linko loba tout simplement passer outre. Donc Christ a longol biso esclavagisme a memi biso na délivrance. Donc ozomona la seule personne oyo mort na ye toza ko se souvenir na yango pas dans une période ni une date précise, mais par la vie de sanctification, par le baptême, par la Sainte Seine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Na acte des apôtres, tozoya. Naissance, il y a église Salami Molimo Kiti. Premier martyr na parcours, il y a église. Ezalaki Étienne. Étienne lapidé à cause de la vérité. Na Bible et sikanine mama glodi oyo to moni que non bayaki na kunda ya Étienne chaque date tu akufaki bayaka Étienne mosali na nzambe tout. Par contre akufi to rendre grâce na nzambe bandeko bazalaki wana parce que bayebi que non ba couronne ya ba martyr eza kozela ye. Paul, oh les lois tout moment biso tant toza côté à tolobi. Paul a dit, Pierre a dit, ba ene wana nyoso wana tant lelo ba kufi. Liwana bango eleki na on rend grâce à Dieu. Malheureusement, nazo kita papa Polangi. Ba catholique na kindoki na bango ba landi ba sali ba recherche place Pierre akufaki, ba lobi que non le rôle à Christ a pesa qui est clé place wana pe ba bâtir ni na bango pour que pape nyoso aroyaka wana ayolandondire lignée ya Pierre. Yangwana komona sur la mort église catholique bazu vérité ba falsifier yango ba kotisi ba biloko oyoyo epesi ba Rachel Olang pe courage ya kobakisa ba poison ba interdit na évangile yango lelo na yeko sonner trompette pona ko pamela bango. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la mort? Voilà. Toza appelé, il y a vivre une seule fois sur la terre, après quoi vient le jugement. Ba mort en Christ, baza kopé ma baza ba heureux, toza kozela, baza kozela, son ya trompette pour que ba c'est quoi ensemble na biso ba vivant auto tamble en sanctification, to kende point barre. Un vrai serviteur de Dieu soki akufi imeni et silipo na ye avant na banda ko tumba pona nous na tumbité. Toye ko pamela lelo. Na pes exemple ya enemoko tozalaki na ye Jacques Vernon. Tala gloire ya Nzambe o e accompagnaki ministère ya pasteur Jacques Vernon. Azalaki li pamboli pona Brazzaville, pona Gabon, pona biso na Congo. Tangu akufiye moko tatika ki testament bobo manzoto te bo luka kaka kesi moko ndengwa na bo beta kaka mabaya bo kundangana pyjama pona ke ko pema nangana kimia azana sonabata et siliwana bon sikoyo qui est papa Olangi pour que chaque année ndenge babandi yango lelo badiembela na sima kombo ya Yesu célébration et yano to commémorer hommage sikoyo différence nini ezalina oyo uta ko sala masoki na village ezaka soki banga moyo soki ni kala mingi te ya papa Wemba pour tout mona ki yango ba concert ebetami ba kangi na mon lokai
basali yango pona Papa Wemba, bino pe bosali yango pona Papa Olange. Où est la différence? Où est la différence? Alors, terre à terre, tant que tu as mot hommage, tu as kuna pe na kat admiration. Que c'est souvenir, considération par rapport à être moko au bozala qui c'est ça, yango bon basali siko yo trouver ngo mabe pourquoi? Ah, siko yebisanga e disciple nini na Christ ya Christ oyo biso sengeli to admirer. Hein? Papa Olange malgré ba dégâts nyonso oye asali. Siko yo toko admirer sur base de quoi? Azalaki modèle na ba fondement biblique nini oyo lelo tokoki ko témoigner bolamu ne lokola ba fait Jacques Verneau. Par contre, tant Papa Olange akufi, je n'étais pas la seule personne autant internet ba dégâts et salama et belé partout dans le monde entier. Alors, peuple de Dieu, écoutez-moi. Bino babisimbi nyonso bolimbisangai parce que ba oboko kende boza babisimbi mais ba disciple ya Yesu Masia après cette émission ndenge na expliquer que la seule personne au mort na ye eza na impact et sengeli to se souvenir na yango c'est Jésus-Christ de Nazareth. Siko tangu bache na fiche wana célébration et yano bache wana que non hommage à Papa Olange, droit d'entrée wana $10, billet mususu ya VIP $20. Bache yango na parking na bango kaka. Ceux qui balouaga ta parking ya Grand Hotel peut-être to kolo bakeno ba futa mbongo ya location. Sikoyo lupangu ya bango moko ba botola ceux qui pe ndenge nini 16e rue espace ya munene. Place balona kindoki na bango na kati wana pona kokangaka ba vie ya batu, kopanzaka ba couple ba foyer, ba relation ya batu. Bache concert wana babengi soki romi muto aux États-Unis wana abeta na $10, $20. Siko na Bible tomoni yango wap. Et puis tokoti na page ya Rachel, malheureusement ba aveugle bisimbi spirituel mususu bazape koloba $10 ezelo mongo te $20 ezelo mongo te to sala kutu ba ambiance bani soki to yeko contribuer pour na mosala nzambe. Peuple de Dieu, to expliquer déjà sur la mort. Et lokonga lingina yebisa bino le 9 juin bokendete parce que bino boza komona yango kaka à la manière des hommes na kibomoto. Sur le plan spirituel, il y aura des sacrifices au ekosalama. Sur le plan spirituel, il y aura des gens au bakozala envoûté au ba vie ya batu ekokangama bakokende musika ya Yesu Masia. Bokende na célébration wana te parce que na Bible eza na fondement mon côté. Mais bon, quand tu retournes. Ah! Mais comment on a boulé de ma place, on est la ministre, puis ça va. Bateau, tu as un tina, tu vas dans le retour. Tu rentres pour tout le monde. Mais bah, tu sais, tout le monde aura le bureau. Pardon, bah, lui, ça va bouquer quand. Ah! C'est là l'image à salon, là, pour ils sont la pression. Yo, mon côté, mon pied. Wow. Le roi qui monte. Mon frère Saka. Excuse, nous toquons dans ma élève qui s'en maté. T'es élève qui sauté. Rien? 2000 fois Congolais à Pamba. Ma télé. Ah, le grand journalier. Je pourrais avoir un salon pièce. Mais oui, avec sa qualité, ils sont pas journalistes, pas chroniqueurs, tout les RDC, dans le salon FIS, pour le salon Moko, la carte de République de moins cher. Salon FBS, qualité supérieure. Il n'y a pas de dire. On ensemble les jardins maigris, en plein de soucis. Tout ce que l'on
vous êtes déjà bien, mais c'est tout 6. Ali le zo kena ngo bomanga. Le ko nyanga sanga mitata yo moko. Te ozinga di pa pistolet. Le ko nyanga notice. Ba contre indication izate. Oh. Ce que yo mela kabloka mabe. Yalo oui. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango. Au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Allez, ici? Non, non, pas quand on a attaqué na soko na kabilamba. Ya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café. Ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café. Ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Notre traité faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Au 600. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nazongaka mwana. Maxi Bio Café. Et bongisi libala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle les autos. Tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nalolenge oyo ya mabondele. Nalolenge oyo ya koki. Namoma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici aussi, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana yawe na chola mipe mingyo pona mbola. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a gagné. L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. Namoma oyo nazana situation. Ouais, non. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone étaient une kokaba. Correndre, s'il vous plaît, correndre hommage, pardon, Eza parmi Babiloko pe kanga bavia bat. Eza satanique. Nauti ko yebisaote Étienne akufaki eleki nango ba Paul bakufa, la seule personne être suprême au biso toza ko se souvenir. Et puis même souvenir en ya Christ na uti ko yebisa yo eza na sainte scène eza par le baptême et puis oyo mingi Paul a lobi pak pona biso c'est la vie de sanctification, vie moko ya sans levain, sans péché. Ce n'est pas un frère Henri Papana bandeko mususu baya koliaka batu bambongo ya ba célébration Pâques. Oh, vous allez contribuer avec $10, ceux qui vont donner $5, il n'y aura pas DVD gratuit. Non. Bangonyo soana ba miyibi o ba eko batama na sima ya kombo ya Yesu. Alors, si on a Ézéchiel Mama Glody totangi sentinelle. Lelo yo balobi kenga naza impoli, naza langage mabe, na lobi amen. Bino ba o boza respect, boza poli, boza ba père, ya réveil, te respecter bino. Nous avons aujourd'hui des prophètes.
oyo mosusu sasila lokola likayeba kisalaki ndeki Denis Lesi tokolobela ete ba oyo baza kobriller mikolo oyo l'homme de Miselekete apôtre Léopold Mutombo sans compter mpese babitie ba oyo nyonso bamayaka bana bango mike oyo bazoyaka na bachaîne na ba $20 wana kolekaka même na basite internet sikoyo bino boza ba sentinelle séduction ya makasi oyo yo eye na 17e rue nani akoloba mais par contre okomona pe Didier Mayemba akoya wana parce que yepe azana ye mutu ya ngambo wana yango komona ke entre guillemets pasteur ba commissaire mais pasteur ya ba décalé ya ba barbecue bakenda kosala ba pique-nique en Christ na mwana mama olange baki kosungula na ba mai ya mpembe ale mutu andenge wana Léopold Mutombo akomisie pasteur siko conformément na maloba na Nzambe ngai na sonner trompette te to banga bango parce que bazan alliance na pouvoir to bazana ba général non soki lelo na kufi la mort ezali gain ponanga eza ndenge batia na 17e mérite wana eza soni liwa pona papo langue wana zoze la frappe jugement eza gain te parce que a causé ba dégâts ebelé on ne peut pas rendre hommage à un homme. Glody lelo tu es ma sœur ma collaboratrice soki okufinga na kufi toye na bobsek to rendre grâce na Nzambe to kundi yo histoire esili la vie continue. Bango pe apparemment balingi basa na sous forme ya louange comme na maloba ya ye mo ya lobaka ke non balela ete balela ndina banzembo donc bakumisaka bakoyemba na koyemba ba louer les dieux. Esika sikonde kindoki na bango ebatami yangwana omona bazosala babiloko na bango pouvoir en nécromancie wana azaye moko te soko kei na bato bakenda komata mangengenge na nzela wana ya zelo wana concession moko munene eza wana tata ya Neema Sikatenda bakunda epe kuna chaque année na date ya kufa batu pe bakendaka wana kotala corps na ye kosala mwa ba défilé mwa ba cérémonie moko ça c'est la sorcellerie siko biso nyonso lelo tokoma soki ba père spirituel entre guillemets na biso bakufi tokoma kosala ba cérémonie pona bango non ça n'a pas de sens kindoki ebatami na kati parce que Bible yebisi biso y a aucun rapport, il n'y a aucune relation entre les vivants et les morts. Ce qui entre guillemets ndenge balingaka bandimisa batu na makasi ke papo langa kenda li lola wanetalika bangana na ebika kenda li felo bofana na bino na kimia akenda lola na kilola na bino na ebite soki lola ngo ya Dubai mais ngana yebi conformément na ba fruit mama Glody Bible yebisi biso. On reconnaît un arbre par ses fruits. Maman langue, elle est consciente. Si Dieu te laisse encore en vie, chère maman, c'est une possibilité, une porte pour toi, il y a que se repentir. Parce que ceux qui les loyaux morts subite na vers Olandi papo langue na li felo. Oyo eza ko confirmer ba propos on a lobaka tour liboso parce que soki bazalaki ba serviteur de Dieu peut-être basalaki erreur balingaki ba se repentir balingaki ba s'affoncer lisusu na ba bêtise te mais plus ozomona bango bazo kende bêtise après bêtise baza ndenge Paul alobaki que non ba ko se lever parmi bino ba ko se réclamer de Christ mais baza na bango ya Nzambe te y a pas la différence na bandoki oyo bakendaka ko vénérer Kimbangu tombe na ye na kati kamba jeté là soi-disant kora papa zalakati lelo lismoko etalaka ça c'est la sorcellerie la seule personne le seul être suprême oyo biso toza ko se souvenir naza ko répéter yango na mort pe na résurrection na ye c'est Jésus-Christ de Nazareth parce que même ata papo langa zalaki mosali ya Nzambe ya solo mort na ye ekei esili eko changer eloko moko te alors ba verno kutu basala Nzamba solo ba kei baleki à combien plus forte raison siko plutôt tangu ye aza mosali ya Nzambe te aza mosali ya Satan batami na sima ya kombo ya Nzambe boza koluka toujours ko rendre yeba hommage mama sur le plan spirituel ndé na uti ko yebisao mamo langue déjà na bandoki nyonso yo bazalaka na ministère amen ba yebi ce qui va se passer ça n'a pas de fondement biblique voilà pourquoi par la puissance divine je suis venu interpeller tout le peuple de Dieu la seule personne ozana posa mayaka yo akufaki
asekwaki oyo yo ondimaye pour cause à la sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin il y a ba cérémonie oyo okene ko rendre hommage moko. Derrière ça il y a la cupidité. Soko kei na kitambo magasin na galerie Pepito Lupango o elandi eza résidence ya mama Olang eza na mituka ya cher oyo ko telemi na boulevard okomona ngo tata journée mbimba efandi wana ba pine mususu elali na se ya poussière akoki koteka mutuka moko te basala baction na bango il faut bafutisa batu ba droit d'entrée. Donc ozo comprendre que non spirituellement ba bomi batu na ba kolonkente na ba matière ya lokuta et puis physiquement à la manière des hommes baza ko sala musala moko ya mabendenge moko na régime ya Kabila oyo baza na posa peuple congolais à souffrir ndenge moko na ba faux pasteur. Voilà pourquoi vous allez répondre un jour à la population à la manière des hommes et devant Dieu par rapport à l'évangile il y a ba fondement au bino bolingo raversé. Il y aura un jour oyo nzambe akosenga bino ba compte, mais laissez-moi te dire alléluia, néanmoins les solides fondements de Dieu et qu'ozala jamais ébranlé parce que Éphésiens chapitre 2 verset 20 Bible ebiso nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ce que moi la sentinelle je suis venu présenter aujourd'hui. Pas de compromission. Sonnez la trompette au peuple de Dieu. Sortez au milieu d'eux. Mama Olangi Azaya Nzambe te. Kankenza Azaya Nzambe te. Quand vous citez les noms, au pensera na nini? Je suis sentinelle. Yoza mama ozana ndaku na lupango na bino mutukela la libanda. Sentinelle tombwa. Soki amoni muyibi azokoya. Pour aïba musani na rosala a menacer. C'est ce que moi je suis en train de dire. Parce que soki ngai tala oyebi na armée otozali perte ezate ce que je fais nazako sonner trompette ndenge nzamba lobaki na Ezekiel nazako lobaba oya nzambe bobima mama Olangi alinga boma bino na mwana na Rachel na sima ya célébration wana eyano mutu akufa eyano nini akopesa yo mais biso tobondelaka Yesu parce que toyebi ete akufaki asekwaki yango wana toyembaka Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awana se Yesu aye kopesa bomo Yesu mobikisi mais maman Olangi aye koboma batu il élevé ôté vie ya batu nanu oyebi teke na Congo tokembaka yo kanisi grâce o nzamba sali yo na mobali na yo bokundaka boliaka tous les jours ba congolais nyonso ba vivaka ndenge wana sikoyo mutu aya kozwa entre guillemets et yano bofutisa ye $10 $20 mais nzambe na biso alobi venez acheter bino ba oboza na mbongo te boya komela bino ba oboza ne lokote parce que je suis la source intarissable. C'est ce que nous sommes en train de faire. Frère Fortune tozo chuter malem benasuka yango sujet na biso lelo mama likambo tolobeli pas de compromission yo siko étant que na bengo vrai pour côté kuna ba faux na bengo vrai serviteur Benganga sentinelle. Sentinelle. Sinzili. Ah, voilà le mot qui convient. Sinzili. Voilà, sentinelle tant que sentinelle. Message ni yasuko koloba concernant makambo to ba réalité oignon seleki. Na lobeli ba makambo en désordre mais ba oya nzambe bozui penser na bino parce que to lobeli baptême to lobeli ba buzo ba nyoso. Pona ko conclure. Ngai eloko au peuple de Dieu na yeko bete la trompette na éveillé bino beaucoup plus le na cibla qui séduction makasi oizo ya le 9 juin na pamboli nzambe pona yé ba oya nzambe ba okende te. Peuple de Dieu pour que beaucoup ya na séduction te boti kala na simplicité ya évangile ndimela Yesu kaka ye moko na bomo ina yo tambola na vie ya sanctification okokota na séduction tangu yo olobi ke non na ndimi kaka Yesu na mutu na mutema kozala nkolo te na yebi ke non jour na kokufa na église catholique bakosala messe oyo bafutaka mbongo messe de mort messe de requiem sango a récupérer âme na yo na séjour de mort côté ya mabe amema yango na paradis eza ba foi moko diabolique, ça n'a aucun fondement. Dieu est juste. Tant yo oza en vie, au tamboli na crainte nzambe te. Tu crois que nde tant okufi po papa na bina pesi chèque ya 1 million, pape
cardinal auti soki wapi aye à célébrer messe. Ma soeur, mon frère, tu es malheureux. Voilà pourquoi bino nyonso ba obozo landanga bozana kati ya église catholique. Il est grand tabo bima. Bino ba obozana be église de réveil. Il est grand tabo bima. Bino ba obozana be église protestante. Il est grand tabo bima. Oba kende siko wapi. Balanda Jésus-Christ de Nazareth dans sa parole. Ba bondela na bandaku nzambe ako éclairer bango. Biso to bima tozako vivre vie chrétienne avec joie et liberté. Alors, pour finir, na lingo yebisa na bato nyonso bozali proche ya mama Olang. Bino ba o boza convaincu que makambo ngana lobi la seule personne au biso photo se souvenir na mort pe résurrection na ye. Na ndenge na uti expliquer ça Jésus-Christ de Nazareth. Soki boko sala kaka makam par sentiment. Lelo ngana sonner trompette. To tangaki na Ézéchiel 33 kuna que non tango sentinelle au sonner trompette. Soki ba yoki pe ba prendre garde te ba kufi makila na bango jugement ezana mutu na bango. Lelo yo nengo yoki tango zoko bonga mobenga mama Glody po finga ye. C'est déjà un jugement sur toi. Tango yo ozako bonga mapo finga nga mutu lokola ndindi. Sentir lokola singa fumbwa, c'est déjà un jugement pour toi. Moi je fais ma part et je suis convaincu. Nenge Bible yebisi biso. Mes brebis entendent ma voix et balandaka yango pour que babima na piège ya ennemi. Alors tikana sukisa bino ba pasteur nyonso bozo yaka na apparence ya piété torozela bino poto yebi ke mission to sali ba oya nzambe nde mutu babimi. Atoms, Henri Papa, Frank Moulaja, bino nyonso soki to moni bino na limete 16e ri na bagege to ko conclure poto yebi yango que vous êtes tous les oiseaux de même plumage parce que bazako fente ya we to yeko gumba melayo Jésus me suffit. Mais tangu ba bêtise ezosalama personne ne peut appeler Rachel Olang pour na koyebisa ye que non ma sœur c'est que tu es en train de faire eza conformité. Mutu azotondisa bato bimisaka bango magorodo ayebi ke mwana na ye akomisa pasteur le 30 août ya année passée Didier Mayemba bakenda kosala ba bêtise ba pique-nique en Christ na Rachel Olang soki mutu mboka lombo azalaki un vrai serviteur de Dieu alingaki a communiquer vision pa ya mwana na ye Mayemba pa alingaki a partager na Olang mais okomona bango nyonso wana bazo ya ko ndire baza ko défendre kombo ya Yesu manzoka ne baza ko travailler na ténèbres. Derrière ça il y a la nécromancie. Na yebisa otala monde spirituel il y a na ba réalité. Batu oyo bolingaki bokende te oyo yo bo santé te boyoki c'est un jugement pour vous. Ngai na sali musa na ngai lokola sentinelle. Voilà, merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. Question moi curiosité linga babi mama Glody. Frère wana pendenge atanga ba komba batu. Babi frère wana. Frère Fortune ndenge atanga ba komba batu. Asatanda te qu'un jour comme maé na l'état. Mais babi ozo diffamer pe. C'est diffamation. C'est pour la gloire de Dieu. Tango na lobarango na bandelarango pour le poser question na affirmer ango le sous voici l'homme mouyib. Akoki porter nga plainte pour Roger Baka alingaki ya bangisa biso ke no ba cabinet landaka biso. Est-ce que vous croyez que ba cabinet na justice ya Congo malgré ça corrompu? Il est qui justice ya Nzambe? Est-ce que vous pensez vraiment que nde soki ba bominga ya ngwana solution? Soki ba bominga Nzambe ba permettre na kufa mama Glody. Na kena ngai na zwi na nga couronne ba martyr le rôle la vie na nga Étienne mais ngai na koki ko rendre vérité captivité pour répondre clairement à ta question Isaac to ko participer na ba œuvre ya mabete interpellation moko na osukisa mama Glody po mona ke ya des faux serviteurs lelo soko tali bandeko le rôle Eliezer bandeko nyonso baza beaucoup plus na opposition ba journaliste baza ko bima na ba télévision ba Serge na bandeko mususu ko pesa position na bango pona ba intérêt Yamboka. Total ndeko o aute kukufa Rossi Chimanga. C'est une bonne chose à la manière des hommes abimaki a marché à revendiquer pour na droit Yamboka. Mais siko sur le plan spirituel. Nenge ba betaki masasi bongo akufi soka za na communion malamu tena nzambe. Malgré ba kenenge na cathédrale, c'est l'enfer pour lui. Ne croyez pas que pour mon sengo muta célébrer ki messe ne soki azalaki kota mona crainte nzambe te yango mte komemaye na lola.
faut toyebisa bato vérité en face. Mosengo na sepelaka na ye pona combat ya Congo po aza papa moko aza na amour ya Congo. Mais sur le plan spirituel, Mosengo est plus pire que ba maman langue parce que bango nyonso ba tordre sens ya évangile. Tant yozo yebisa mutu ke no soko kufi to rebondela pona yo to longola yo na séjour de mort OK na paradis. C'est anti-biblique, ça n'a pas de fondement. Na kobanga parce qu'aza cardinal. Conseiller à pape na fingiye soki bako bomangai pour la vérité, gloire à Dieu na keinanga vers soki lelo ba journaliste bazolo ba pona Congo okufi na masumo keli felo bongo biso ba oyo yo tozoko loba pona évangile soki ba bomi okufi oza martyr okeno na lola siko biso na bango banani vraiment nde ba na kata défense à solo. Alors yoka mama Glody pona komona ke non ceux qui likamba mabeza koleka na mboka moto ami bengi grand pasteur on évangéliste international on a prophète des nations aza kokoka koloba te yebango ke baza na kati ya mbadi moko les oiseaux de même plumage. Moi je fais ma part, il y a sentinelle yango na condamné avec force oyekoya eya yo kanisi ko bomango pena na zangungi atana maboko na biso to rataka bangungi tozana bango azava ba bomanga il faut nzambe apesa accord pour ce qui na lobike na mi batela na banga na rendre vérité captive Bible ebisi biso ke non oyo akobatela bomo inaye akoperdre yango mais oyo akoperdre yango à cause ya évangile. C'est que je suis en train de faire par la grâce de Dieu ba vie eza sauvé ba âme eza gagné sikoyo na banga nzambe oyo azana makoki ya koboma na nzoto na molimo nyonso yangate na banga nde bango pona ba pistolet na bana mura na bango na ba criminel o batambolanga na bango. Je suis là à Kinshasa bosala obo moni boko sala mais l'Éternel est juste. Aujourd'hui vous avez écouté le son de la trompette, repentez-vous et paix nzambe et Télémi, que Dieu te bénisse ma sœur. Merci beaucoup frère Fortune, c'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur mon plateau. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Nabino Nyonso. Tennis en engage que moi. Yo sali musala na yo comme c'est journaliste. Toujours comme ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Merci Nabino Tubolandi Bisso, merci à la grande famille Diasuka, à la famille Bella, merci à maman Anto Bella, maman chérie, merci à papa Diasuka, Jean-Marie, merci à Rit Kilo Lomote Mamoria Bella. Fais ça peut mastana biso en Afrique du Sud Benito Mbote. Ah Benito, merci Yannick, frère Yannick. Frère Yannick Nani. Bon, lelo nga pe na pesa mabanga. Na pesi frère Yannick Diangwa ya Mbote na Afrique du Sud. Na pesi ba sœur Céline, na pesi ba frère Tanguy, ba frère Ifonga, ba frère Barani. Oui, toi na bango na même combat ya évangile. Même morale. Même moral, même esprit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu as répété, oh, maman Glody, je suis en alati eza numéro 43. Oh, taille nanga pantalon eza te. Jour na oya na vie chinois na lati, jour na obe tapé Weston na beti nyonso po na lokumu ya nzambe. Merci beaucoup à la grande équipe technique de Lengia Congo, Tracy Mbelenga Pro la même magique. Merci à toi. Merci à Mika Bajinde qui était derrière la caméra. Merci pour ces belles images. Merci Nabatutu à soutenir Biso Elengia Congo, toujours en avant. Papi Mboukou, Charlène Bossula depuis Brésil. Batutu, la première dame de Lausanne, merveille ba solution. Bidon pe kuna na Suisse, motema kuma pap bozala toujours. On est ensemble. Donc merci beaucoup, au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Bye bye. Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.